Oh, bino bovandi awa pendant que bato musu baza ko distraire biso boyeba ke na Sud Kivu kuna ba wazalendo lelo kaka na jour la lelo bauti ko récupérer plus de 10 localités na ba village nazoyebisa bino. Na miniti oyo ndenge nazoloba boye ba wazalendo ba récupérer Bushaku, Lemera, Nyabarongo, Lumbishi, Katale, Kafufula, Mashaka, Igali, et puis na groupement ya Pinga pe kuna ba récupérer Mobuku na Ziralo. Donc na territoire ya Kale kuna. Nazoyebisa bino ba localité eza kozonga malembe malembe. Ba ebisi biso que ba M23 baza lisusu na aéroport ya Kavumu te tellement ba combat ezalaki intense kuna bazo déloger bango batiki aéroport ya Kavumu na ba environ wana balingaki bakende ko renforcer baninga na bango o bazaki piégé kuna mais ezo simba kaka te. Donc selon ba information o toza nango okomona boye lobi ou lobi ana kuna soki ba wazalendo ba ti pression donc Kavumu ekoza récupérer. Et puis, parce que bazo banga ningi baza wana baza contourner. Donc, baza encercler na ba wazalendo na ba FRDC. Donc, batu misusu bazo ya ko distraire batu boyeboye ba kuna bazo kokala bango lisusu te ba wazalendo baza ko récupérer ba territoire malembe malembe. Dossier à suivre. Oh, bino bovandi awa pendant que batu misusu baza ko distraire biso boyeba ke na Sud Kivu kuna ba wazalendo lelo kaka na jour la lelo bauti ko récupérer plus de 10 localités na ba village nazoyebisa bino. Na miniti oyo ndenge nazoloba boye ba wazalendo ba récupérer Bushaku, Lemera, Nyabarongo, Lumbishi, Katale, Kafufula, Mashaka, Igali, et puis na groupement ya Pinga pe kuna ba récupérer Mobuku na Ziralo. Donc na territoire ya Kale kuna. Nazoyebisa bino ba localité eza kozonga malembe malembe. Ba ebisi biso que ba M23 baza lisusu na aéroport ya Kavumu te tellement ba combat ezalaki intense kuna bazo déloger bango batiki aéroport ya Kavumu na ba environ wana balingaki bakende ko renforcer baninga na bango o bazaki piégé kuna mais ezo simba kaka te. Donc selon ba information o toza nango okomona boye lobi ou lobi ana kuna soki ba wazalendo ba ti pression donc Kavumu ekoza récupérer. Et puis parce que bazo banga